année na ekopé ça. Bonjour, bonsoir, na ba fan na biso ba fidèle na biso nyoso. O bozo landa site na biso ya Tindika TV présenté par Angèle Mouswahili Makizembe la piquante lève-toi et marche. Lelo nazana invité na ngamoko oyo na koyambela bino na biso Chamon Maracas azali animateur et pas chancelier de Simwese. Azape la parcours na ebele oye moko a ko expliquer bino. Nazo présenter bino yesikolo. Bonjour Chamon Maracas. Ouais bonjour Magizé Angèle Mouswahili. Talaka tindika bilenga kitoko na bamboko Londres ya mvikaki masolo po mingi olobelati. Tozana esengo ya koyamba yo na site na biso ya Tindika TV sur YouTube. Donc tozana besoin ko tout na moi parcours na omuke omeka ko expliquer biso mo muke pour mbala ya liboso to ya mo na site na biso. Tozana besoin ba fan na biso ba fidèle na biso ba yo kayo mo muke lelo. Pour na parcours na pena na musique banini donc eza moi ba long story donc ba masolo milai mais na kina na okata na pena Chamon animateur la chancelier des Zimbabwe c'est l'homme qui a paniqué qui nous intendait sans boire de l'eau na uta pena na bandenge mo bodo na banda na ba orchestre mo ba quartier ba Tokyo musique ba kota ki Tokyo mo sepena kuna po biso to uta ba kote wana to wanga na ngote et place ba petit na nga Hervé fait la uta Thierry Masaranga sali place ozali donc ba côté wana pena donc to uta kuna na ba Tokyo mo sina Tokyo musique to longo esthétique après na ye ba ngiri koto na beta na mo ba orchestre mususu wana na ba papi na staff London na beta wana ba animateur ebele wa Congo ba yebi ba mona ba makambo tozana ba seleo ba teyomba la tozana bango wana na Congo bango ba place wana leka na yati ba Shockstar na beta pena ba Shockstar donc na Shockstar pena bo nga partout na leka Angèle Mouswahili na boaka ba animation et ça ba succès na Congo neti ba ndombolo wana to lobela ngo lelo neti cri logo la ndombolo ba tutuka luji tellement moluba yoka bien te akena na ngo na ba marque mo boye. Donc ayiba nomolo le pon nomolo bo kama na Shockstar donc ba témoin bazali ezala kwa neti la sale ka Carlito la sazali ezala kwa Ramazani kwa soliste bazali ba fena dada ba benya mabo ba venza nzaidi ba Petit Prince je sali place aza comme pasteur ninga ezala ka po biso tout au chanter donc na bo nomolo banana Shockstar mutaila ngo Petit Prince bana osala album on a des fois au marque ka ya bo kineti Kinshasa mono aye mono Kinshasa kibebele ya mukuma kiantela bantu kulu tela soki ovandi pia ke vandelio soko telemi okeyiko luka ndeo moni bisengo po Petit Prince aza angolais ba côté kuna abwaki ba kriya bibembe po ndombolo ba kriya bibembe abwaki andombolo ekiya kimenye andombolo amono nzinga mene mukwe ngana ye obakisa amwana mama ndombolo ayaka nano ndombolo bango tellement bayaka na la samba pour la samba ya ben tellement bayaka na la samba biso fa to 6 répétition font liboso nanu to biso so to 6 répétition fo bango ba zela avant bango baya ba matana podium fo biso to 6 nanu bango skoyo bazali na libanda bazo zela biso to 6 répétition na biso après bango ba ye po biso to on vanda na la samba après bazo yoka quelques jours to kaka ndombolo grrr tellement pe balai na orchestre moko ezaki na impact makasi et ça pe bango ba danger moko bo talaka ba no beta na maison mère wenge déjà dongi bon chic bon ja bango nyoso tout balai ensemble succès et danger. Si quoi qui réponse et singa iponde tout ça awa tonton Lopez azolanda biso Dixon Jfo azolanda biso Rife qui sont azolanda biso moi ba te belé na Paris Bruxelles ko bosa na te ba olanda biso monde entier na yoki yo uti ko loba siko yo ke bo uta côté moko na fait rigola côté ba kitoki mo si soki nini kuna nenge na yoki yo lobi est-ce que ya solo vraiment makambo lobi eza solo ke bo uta na fait rigola côté moko. Voilà où des amis de Genetica qui a comment ba succès na ye ça la biso pe to sala ba succès avant bango et ça te ka ndenga comment na moi ba jar ba neti na critiquer te ya petit frère to fa ne quartier moko avenue moko bango ba na avenue Kinsala na c'est côté école Pembengo bana tout ya côté wana nyoso to kimosi ba yebi biso so na temple vert na point bana biso za pas moi clôture ya bar do bar à quartier quoi ba tout ba ya kawana ya na echeri ama saranga to benga na moi trop. Donc ça fait longtemps que tout le monde en a un peu sauté, pas un aïe mon préféré, ça fait longtemps que tout le monde en a sauté, mais un petit à parler,
donc babiso tant obeta musique bango ba va na se ba obeta maboko donc ba otala biso ndenge za kaka c'est ça quoi. Bon na koloba lisusu pona koyeba moi carrière na auto lingito yeba on se retrouva à London ndenge nini. Ce qui pena koya na neti na Londres pena donc le chancelier des Zimbabwe c'est des tâches play vient. Bon chamo na uti koyoka ka siko tango solola ki liboso lobi ke ndombolo eza ya bino eza ya tutuka luji te po monde entier ebi ke ndombolo eza ka tutuka luji mais lelo na za surprise ke na yeba na yoka yo ozoloba ndombolo eza ki ya bino yebisanga na ndombolo eza ya chancelier ya yoto ya tutuka luji te ndombolo eza na Shockstar ndombolo eza ya tutuka luji te ndombolo pena mutasala mo pena créateur na mo pena la Petit Prince yango na utako yebso liboso ke no ba Ramazani bazana ba yebi balasa Carlito ayebi donc ba tutu ba yebaki o ba ina Shockstar ba yebi ba Al Pacino Margaret na yeba nini ayebi kutu Al Pacino na pese na cri après na Shockstar wana na yako bimisa cri mo ndungu na yaki ndungu we mama ndungu we tatikanga ndungu zitende mama ndungu zitende tatikanga mais tutuka luji tellement zana ye siki muluba pardon ko finga baluba tazani muluba ayebi na ye ki kongo bien te ya yoki kake ndungu ye mama ndungu we tatikanga ya yika na ndenge na ye abwaki mama na ndungu barabatini nzatukini na ndungu est-ce que babine na pilipili siko oyo nyoso na kati tengana tuniyo nanu yoso mona de babineli pilipili babine la pilipili ke me biso ndenge toza awa Frank Jemba zolanda biso George Kofa landa biso tu na kati ya monde ate ato ebi ke ki o beti lisusu kaka tutuka luji meyo o contredit toujours to ngi ba vraiment na uti ko yebiso awa kino ndombolo ba yiba yango na la samba playa tangu biso to répéter na Shockstar wana Shockstar ezoki na mwa okita muke ba bese eleki ya makasi biso to bimisa ba plan ngana bimisa ba plan wana na bimisa mama na ndungu Petit Prince Maria kuma pasteur abimisa kria ndombolo po ndombolo ya kria bibembe na uto loba ya kria bibembe ndombolo eki ya kimenye ba kongo ba yebi yango ya kria bibembe ba yibela ngo wana ngana yeko bimisa nazoyembela pilipili ndungu zintende Nous étions pas à pilipili moi mike o eswaka yebi na kikongo bien te ayeka mama na ndungu mais ngana moni makambo na moni dit retourna na ken piana po yefe ayebi moi makambo ya musique mo muke po biso tout oyebi kie makambo o esa tutuka luji bon to kuluka na ken piana bon ba biso pe ba olanda biso ba yebi vérité soko sabiso ba tu pe ba kobeli tomoni masolo yo na lobela ngo pena troté na lobela ngo pete o ezamba liboso na lobela ngo talaka tindika foko tindika babilo onyo stoke liboso yango moni na profiter na lobela ngo na tindika ponga depuis na banda ba carrière solo na nga ba musique na nga ba makambo na nga tu nanu na leka na émission moko te na ya na kwa kula neti tchaku na salela ngo te po eza na batala nga te mais tellement toye na tindika faut tindika ba masolo talaka ba 2017 il faut ba vérité mo boye bando yebana babaki ndoki nyoso tu a obima kaka a oyebana na batana e donc so bana oboka ba plan ba tu obima na boka ba plan wana te na ya pa liki jo na boka mesurer mwana taille na ye na yiba ka ngo pa fe na ngai siro o comprendre ya na siro te aya pa fe na ngai liki jo ayoka mesurer mwana taille ne tellement bana oyela nganga mo wengulu sema kuna bakota makala kuna baya baboka engulu sema mesurer mwana taille na ye ekenda ozo comprendre to beta babo rebele na ye pas chancelier des Zimbabwe c'est des tâches play vient na place azali babo nane donc nzamba bakiselo ba mikolo donc c'est ça quoi mais là okata moi muke ozolo bakaka nzamba bakisela mikolo na mikolo yo lobi ke ye mutu amema awa amema yo awa na kati Angleterre mais ndenge ni obeta elisusu kao okima e donc to comprenate to éviter soki ingratitude yango euta wapi po ye mutu aya na o na poto falo vanda na ye po bobeta na ye makambo ebele oyo lobi bo okima esundeni eloko lobi peneza eloko moko ya munene pena makasi talaka voix puissant o ngana zana onde na olobela bo o ezaki ba animateur ya Congo tout bala na honte omoni na mokilio so lingo réussir na vie tu au monde ngamo ba propriétaire o boye banine c'est la grâce des chanceliers des Zimbabwe c'est des tâches play on a prêtre vie na ngai ya parler donc ngai na kimate ti de lo na zalaka na vie na ngai omoni ba masa nyoso tout na bango ba dere de kadia ba dere de sorobondo banini donc faut soit on peut na cameraman soit on peut tina ba c'est tendance toujours ba nous comprendre pour alira on peut na yango yo mettre le côté de ba marambo lukele ngai yango yo donc c'est ça quoi
Oso comprendre. Soki na lio bien na minute opo komi pesa père. Totiki na moi musique mukie to kotana na makabasa. Pour na moni tango lobi makamba bilamba na tali pe na moni obeti vraiment pour nga pe na yebi makamba bilamba. Na moni pe ba versa si ya solo. C'est que yo pe sa père na ma musique na musique congolais. En tout cas ndenge zabui nga pena na sa père te mais na osala propre. Pour ba saper ba liyo ba benga ba ba saper ngana sala ka propre tellement pe to sala bisika ba teka ngo donc to sala ba propre ka donc papa maloba ki donc fola ta ka propre so que ça il a eloko kombo obeti eloko kombo so que eloko mu fatina obeti eloko mu fatina mais to sala ka propre mais ko ta ba animateur oyo neta Congo ba nini donc ko ta ba propriété ngana de amona mikili donc baba miki. Bon, Chamo Maracas, Lengo Sawana Yeba qui batobele ba Olanda biso na minute oyo eme sala Olanda biso Will Muke na Azolanda biso Mama Elise mama na grâce à Azolanda biso. Question réponse moko uti ko pesa siko na masolo onga na tuna ki yo servi na yo ndenge oyela ki na kati ya Angleterre. Olobi boya ki groupe yo ti lelo ozalaka na vie na yo miso twana banchor. Bo siko banchor ango ngana kwiko benga neti Ido wana kutu kotanga kombo zana zana studio moni bo ba ide ona otanga ba komona ba ote tina mo ote eza tindika eza kwa neti na otindike po ke liboso mais na opie pa wana te na lobi comment parler pour yo to mission na akuna tana ete donc stand demo wana ba kima ba vena biso ba demo bongongo na koloba mwa muke na para bongongo otanga ba bana mai ba kimaka bongongo to tikala ne na mouvement totika na mouvement mais abena na après quelque temps et obena na ndenge moboe akei atika ba biso donné na za boye to salaka ngai Père Noël na limousine o ba Ido bo sala komona ekutu wala ki kedi kutu ndika dongi botanga komona ete à part ça José akenda kutu kini dongi ba Landry ba nika nani ngamo no explique ba koma bato na tunana à part ça so Chaber kutu donga komane mulegelai nani sus bijou nika mulegela ya kota mama nzamba kima dongi mulegela à part ça nani sus donc ba petit Naomi donc ya komane subele yu donc oyebi ka ndenge sala kaka donc kota ba mama koma hyperkit nani su ba petit na biso musu ba Clara ba so ba plaire ba mabala nzamba kumisa maza bien ba petit musu ba zonga petit moi danseuse marque kake akenda bakota bakulimongo kuna lera bakifuta banini babilongo bon donc biso tozaka toujours na chanceler des Zimbabwe mais on pense à la danger à part pas venir na chanceler na beta ka pe pas venir na shora mbemba place na sala ka ba cri ya banda Kabila ye à l'époque Kabila le père banda Kabila ye biloko kititalu bon kuna olongwa pona nini ponga na yoki otangi shock star otangi shora mbemba otangi suna moko bona bosani mais et pas ya shora mbemba olongwa pona nini et pas ya shora na longwa indeni donc na atala pena to envia ki pena vie na biso chanceler des Zimbabwe ngamo pena na via e ti lelo pena via na nga vie na ngaona po viona apienga babilo mo boe ti lelo na sala na mona lokwa ba ndoto mais ndenge sala gaga e comme réalité donc na longwa pas shora mbemba ndeni tozo beta musique bien ndenge sala ga banini vie shora producteur eko sai o comprendre producteur akosi na ba musicien ndenge sala ga banini et comment ba verambo ba salela mo ba masolo mo ba musique banini donc et comment mamebele mais senga ki ngape na ke luka ba vina ka côté mo boye tina na bendi masa na koshar abina ka teto so bongongo to ya na e pas chanceler bongongo ayebi ba pasi nini oto mona poto ke no zwa e po ya na poto ne to zala lelo mais mingi nga olobela ngote to ya biso nyo surtout mais ba ya na sima mkongo na parce que pas chanceler ba to comprendre na zalaka sous chef d'orchestre zara limousine chef de répétition zara José Hendrix Ndelo mais tellement ezali lokwa neti na wenge na mukonzi nango oso comprendre wenge na mukonzi nango dongi ninge zala kaka ngape na chanceler ninge zala kaka no mukonzi après mukonzi mona ne mo boya animateur po animateur na confusa ponga nde na saboye tous les animations na bimisa na Congo Simba tous les animations na bimisa na Congo Simba neti nini neti betela biso moi animation to ya nanu pas chanceler na beta bor na bor et Simba et Kanakine et puis na bima meilleur animateur na l'an 2002
mais animateur wana nazana na kini nazwi ba 5 primes et puis nazo ki yango na orchestre ya chancelier des Zimbwe c'est Planète Élégance. Vous comprenez, nazo ki yango wana so to yepa show na memba na boka crime roboé shora memba kasala ba obayiba kwa ti tsengele ba obaba nzambela tambela ti tsengele mais boyo comme pas Al Pacino tusubuka sala mono yikina kwambe ti tsengele achu che de uta côté wana ya shora mais nanga tout nos question mo pour na chancelier des Zimbwe lelo o soki a organisé concert mo na kati wana kuto koke na wana kuto moi basimba moi koma bongo bosani na leader na bima na poto tango akosenga moi nzonzingo ko musenga leso basimba omoni wana kutuko omonte tango zoloba dise na olinga kuna kato mais tellement yo pina donc zaka tindika kaka na mopepe pour na comprendre yote po tindika TV nengeza boye donc ces mission moko dongi na ebite quoi donc na bamboko yo pina Angleterre pina dongi na ebina ngate oza comprendre na yebi na ngate pour na mona nga mission o eleki tindika TV te po yo mona otana otana sola na Angel Muswahili Makizembe ye yo kaka moko oto tikali na ye na ba mboko yo omoni masolo tuninga wana pena no ningeza boye na okima pena fe na nga chancelier des Zimbwe c'était parce que famille moko te ya 47 personnes oto ya na poto famille moko ya musicien moko te cha même si mbongo ya libende kutu na mbongo kini kutu libende la tata ata soki ba sanku makuta soki ba mbongo nini na bango ekoma zaidi soki nini okomba ta mutu mota cha mbongo mobo ya bianini kuna ba fe na nga Selio bazoi ba maramu na oloba na fe na nga Robert je sali malgré la boka ba moto na concert moko boye mais na zaina punition mais punition to lo mola o lelo ba fe Selio. Est-ce que Boakaki Jackson Mangala Kolo Bercy Venanga Jackson azala déjà muto azakati na motema nanga donc ba vena biso to ko boaka ba Pablo Makumba ni bazali parce que basala ebele na orchestre chancelier ba vena biso Socrate o mo leader basala ebele venanga Niblo tata mapasa basala ebele pona na ba vemi balé ba Niblo mi balé ba venanga Niblo système akudei ba vie oyo abenda pe na moi ba ko mo bo petit na fo kinda boye pour masolongo pe ndima donc asala pe mo ebele même si Goblo Masiala ka moko baza ba vie oyo na vanda ipena ye na zala ipena ye donc c'est ça quoi. David Bendo merci pour la production ninzo le kakara et puis likelele en tout cas merci à trop parce que peut cette opportunité na makize mais pour toi chez na minute on est aux aboyés opportunité au PCBC nzamba zo lokumu et puis banama il faut boya chez likele parce que tinika ndem ya gawa boso ye awo adongi ba TV news to za ya doka dona ninga mukete na kati yote eloko nini oyo okoki koloba po fiti o bavungisi babimi ebele na ya bana basi na ya bana mibali netika bakomi kokota contre ya fiti ya tindika TV pona yo olobi nini pona bango. Et là, on a rôle au baraque, non? On a dit que on peut questionner, bah si tu peux comme belé, bah mon belé, bah comme la banque, non? Pour Angel Muswahili Makizembe, na ba mboko yo, bah tout bah yebi tanas na yo, au banda ya mo banda kala, ozala no boye. Et là, ya mulai. Ba tout ba koma, oh ceux qui ba so sexy, oh ceux qui ba mpuku nyao, oh ba mvunzi nwanu. Ba tout ba koma ka bukaka ba site ba nini ba misuso muna donc na ba dongolo misu donc tu comprendre te mais na mingi olobate ba na kosenga na yo kasi o pesa mbote kaka ndenge uti koloba boye site na biso eza moko o pe ko détruire ngo pe azate tindika TV eza pour la mutu nyonso mo vungisi akobela stroke yo olobini ni pona ba fani na yo pesa batu nyonso mbote oyo yebi na opesa ba mbote na batu nanga tu ba bonane na batu tu ba Junior Mondele yebi kaka ba mbote ya trop Makizembe yo moto ça non on appelle ce ba mbote malgré bandeli to pesa na yango te donc la saluer le susu. Et puis, la repère sa mbote pas fait dans la chancelier des Zimbwe c'est les sous ou on a tout lobé ba comme mais en mbote ndé sikoyo.
nakopesa mbote pa ya Roger Kikushi lisusu ndenge ezalaka les géants ya catalogue Kikushi nayebi to soki bakaka Kikushi à part ça nakopesa bon nabosani Yannick Franco London Paris Trésor Mwamba nabosani te Nono Makangila bino nyonso bavie na nga kai Def de Mokalinga Salon Bercy ya vie na nga Mangala bino nyonso bozala connecté na pesi lisusu mbote na Igi Mukeza Kariza Mukeza na pesi lisusu na Charles Mbongo contre Mbongo bino nyonso bozala connecté Fiston Kenga Serge Kadilou na Paris bino boyebi kaka eloko na bino ya sika yango boyebi eloko bosala nango o masolo déjà ebandi Angel Mouswaili Makizembe la piquante Julia Kinkela Makizembe mam love you keep watching here nazala minite wana za mwana na ngai donc nasuki wana papi Kelly